na lotomo ya papa Mfumwalongo, papa Simo Kimbangu Kyanga Nzambe Mulimo Musantu, mokonzi ya Lingomba pe mokonzi ya Bule. Lingomba atelemi pona koyebisa pa disposition to ndenge esengeli kosalela na maye tozali kobosana batata na bamama tozali kotanga mikolo etikali bambula mibale tokota na centenaire ya Église Kimbangiste. 2021 Lingomba ezali kokokisa 100 ans. Elakisi ete tokomi mosika tokoki kozala lisusu na etamboli oyo elongobani te. Oyo ezali ya mabe, oyo esengeli te emonana na kati na biso, il faut tobala ye yango. Yango ba point oyo tozali komona oyo esengeli koloba tokoloba yango na mukuse po ete mutu nyonso azonga na nzela na baye bazali ko se distraire banda lelo ko banda awa na nkamba na baye baza kolanda biso na mosika tolanda malamu. Lingomba alobi boye mwana mwasi na mwana mobali bayokani ete babalana avant mboka za longo ebanda kopesama awa na ndako ya Nzambe, bakomunike ya libala ebanda kopesama awa na ndako ya Nzambe. Mwana mobali alakisa na Lingomba ndako oyo ya ye esika bakokende kovanda na mwasi na ye. Eloko ya liboso oyo bakosenga na Lingomba pombo kazalongo ebanda koleka lakisa ndako esika bokokende kovanda après le mariage. Eloko ya mibale lakisa mbongo na yo oza ko prepare pona kobalela mwasi na yo Lingomba ayeba. Ba condition mibale soki ezalite communiquer na ndako Nzambe koleka te, direction ya Ville Sainte bazali kolanda biso. Communiquer ekoleka te soki Ville Sainte bamoni ndako na yo te, soki Ville Sainte basassuire na mbongo okobalela mwasi te, pas de communiquer. Pas de communiquer. Pas de communiquer na kati ya ndako Nzambe oyo etali mariage. Ekopesa mate soki ba disposition ekoki nano te kobanda lelo. Je suis Régine MK depuis la France. Alors, ne bougez surtout pas, car vous êtes sur Kimbangu 21, number 1. Mimi ni Mama Pierrette Rusala, niko kumwingine ya Switzerland. Mimi na jamaa yangu tunafataka Jomark ndani ya Kimbangu 21. Kimbangu 21 ndio mambo. Here in UK, Kimbangu 21 is the best. Kimbangu 21 is number 1. If you want to know the truth about Papa Simo Kimbangu, keep watching Kimbangu 21. Kimbangu 21 is the best channel. Keep watching. Keep watching. Monica Dembi from London. Kimbangu 21 spreads the news. Kimbangu 21 is number 1. Stay tuned. Nde yango ezali komona na ete papa bazali ko souffrir mingi na kati ya Lingomba awa na nkamba na kala na bamboka na intérieur ti lelo batu bayebi kondima la foi doctrine na biso la foi kimbangiste to yebi ete
tokendaka liboso ya papa maboko pamba te mpo nzambe apambola yo mapamboli bazwaka yango ndenge wana te ya ofele banda na bamboka oza koya na nkamba eloko nini omemeli papa aza koleisa bawei aza koleisa bato ya bomoi me lelo tobongoli likambo awa na nkamba touti bisika touti tovandi awa bamosusu baza na kimbangi ya libela te amoni ke awa la bakondisio ezali fertile avandi na ye libela bakondisio fertile c'est-à-dire quoi na tongo aye koyebisa papa naza na nzala papa aza nzambe akosala ndenge nini mbongo ezalaki previ ekende na kosomba biloko ya mosala ya mize alongoli apesi papa nga naza na bilamba te azwi apesi ata bino moko batata na bamama totala nano likambo lokula oyo esika tovandi esika nafutelaka ndako na Kinshasa na Angola na Kananga na Equateur na Bandundu na Bukavu mokolo ndako aza kotungisa garanti esili na ye koyebisa papa ngai kuna sanfa pa lukela ngai mbongo ata bino moko bapapa nzoka nde mbongo oyo bato baza koya kosala bansinsani biso nyonso touti intérieur toyebi lokito ndenge ezalaka papa alobi ete mise il faut esila moto na moto $10 ezanga te eloko boye ezanga te okomona une pauvre veuve mama mokolo mobange akangi soso na ye ateki azolala dra eza te couverture eza te me azowela molimo epai ya papa azwi mbongo ya soso wana apesi eye ekomi awa yo présente problème na yo papa azwi mbongo wana apesi yo okobeneficie eloko nini na molimo ozwi eloko nini na molimo olie biso toluka tosunga papa tosalisa papa toza konyokola bapapa kende epai ya papa mfumu mbanza okokuta plein tina kati ya butu kende epai ya papa conseiller direct papa général okokuta plein kende epai ya papa mfumu alongo na résidence même epai ya bamama na biso bamama ya bapapa baza na kimia te tokomisi bango lokola bato ya nyongo ata bino moko botala tala nano yo moko famille na mboka bayebi ke mwana na biso azalaka na nkamba aza kobondela po tozwa mapamboli tokozanga eloko te me ozwa papa na mosala kosenga mbongo mikolo na mikolo boko bénéficier eloko nini na famille na bino epi ovandi awa pour quel intérêt na misala ya lingomba toza komonana te na babeko toza komonana te me mbongo mikolo na mikolo ndenge tofandaka liboso ya résidence ezali na batu bamama na batata oyo bayebani na lingomba ke chaque jour basengaka mbongo tango bazosala nsinsani bango bazelaka moko nsinsani elingi elemba okomona babandi koleka biso toyebi ke wana akei bayebani soki bino boyebaka te boyebake bayebi bino na bayepe bakendaka kosenga bambongo na résidence bayebi bino mobeko ya lukutakano ya 2016 article 20 elobi ete epekisami na Fidèle Kimbangiste mondimi ya papa Simon Kimbangu kokende kosenga mbongo epai ya bapapa epekisami na mondimi ya Église Kimbangiste kokende kosenga bambongo epai ya papa batata na bamama lingomba ya biso moko bapapa ya biso moko il faut tobatela bango tobatela pe bamama kotungisa nzoka nde papa pe aza na posa ya kozwa mopepe akoki kobima avandi pe libanda soit kotambola me soki abimi eza lokola moto amiteki basopani totika bizaleli wana banda lelo
oyo alingi kobala tozali na bafamille libala ezali nde bafamille nde bakobalisa les deux familles famille ya mwana mobali bosolola na famille na yo nalingi na bala papa andimaki deja aautorize libala mwana mwasi ye oyo famille balobi boye tala facture yango oyo bokotize na famille na bino oyebisi de la ville papa bacondition na ngai ekoki bobanda kopesa mboka za longo tala biloko na ngai yango oyo ndako na ngai yango oyo mboka za longo ebandi bato babanda kose prepare mpona bakado kobongisa bacondition mais okomona na famille pas un likuta eloko moko te parfois mpe bafamille bayebi te ke oza kobala bafamille bayebi ke ozalaka na nkamba mbongo ezali epele na nkamba papa apesaka nyonso tu olingi kopesa kosenga akopesa mbongo ya mize mbongo ya misala tozala na mawa soki mize esili te na 2021 tosala nini tozala na susi ya lingomba na biso esika toza kolala tozala na susi ya lingomba tozala pe na susi ya bapapa tobatela bango bazobatela biso pe tobatela bango na nzoto nde yango mutu nyonso alingi kobala yokana na bafamille na yo bongisa mbongo ya libala na bino mais koya kotungisa bapapa te du début jusqu'à la fin oza koya koreklame mbongo papa akangisa bambongo kobanda ya enveloppe papa apesi ya présentation papa apesi koya na coutumier kolikide facture ya dot ekomi banyongo epele epai ya papa nsima atala kolata na bino aya kotala makambo ya dine ata bino moko société nini na leta na basociété privé olingi obala patron mokonzi ya société asupporte makambo wana ndenge nauti koloba ou bien église nini bokendaka bokutaka makambo ya boye nzoka nde epai ya papa il faut tozwa nde mapamboli tozwa mapamboli papa apambola biso tokende kosala toya koravitaye nkamba biso tobonga me ntango tozotia maboko na baposhe ya bapapa kobimisa oyo basengeli kosalela misala ya bilaka tokozwa eloko nini toza kozwa malédiction sans le savoir banda lelo mutu akende lisusu kosenga mbongo ya libala epai ya papa te soki ozwami bomesana kofinga bomesana koloba mabe biso pe tokotika te bitumbu kaka soki ozwami libanda ya lingomba avec interdiction okoya lisusu na nkamba te bambuta oyo basalaki na papa Simon Kimbangu banda 1921 babetaki tolo bakangamaki bakendaki na relégation lingomba lelo ezali date monene ndenge papa yebisaki biso lobi eza date monene oyo tokoki kozala soki tozali na baposibilité tofete lokola bonne année nani ayebaka ete église Kimbangisi tokosala ndenge tozosala tosambela lelo na batelevizio bato bazolanda biso kobetama kobuma kokata bato mitu mpona église oyo me lelo soki tozwi avantage ya kovanda ndenge toza lelo boye toprotege eloko na biso baye basalaki na bapapa bango misatu babatelaki lingomba na kati ya mibeko biso mpe lelo papa alobi tobatela kaka mibeko mutu anéglige mobeko te lingomba ndenge etelemi tokende kaka liboso mais jusque là eza na bato bazokomprendre kaka te nde tolobi mutu akoki kosala mariage awa te soki ozali na ndako na yo te soki obongisi nano na famille na yo te mbongo oyo bokoya kosalela baprograme nyonso lisusu nsima ya mariage ezali na bato baokipe bandako ya lingomba service ya protocole bozolanda biso service ya protocole boza kolanda biso
na bino na biso tomesana kofingama me tozonga nsima te bobimisa bamarie nyonso oyo bavandi na bandako ya lingomba bobimisa bango bakende koluka bisika ya bango moko bandako etikala libre service ya protocole bolandi biso malamu baye bazali kokende koluka bapapa tolobaki boye dimanche botundisa bapapa te mercredi ezali mokolo oyo bapapa babongisaka makambo na ndenge ya bonzambe na bango le reste des jours soki papa azali kosalisa nsinsani topesa ye ngonga bandeko topesa ye ngonga asalisa nsinsani akoti ase repose alamukaka na 4 heures chaque jour tozala na souci ya nzoto ya papa soki akeye ase repose akobima aya koyamba biso me na tongo baraport moi baraport butu baraport totika nano biloko wana changement ezala nde toyokanaki ete basurveillant ba SPC na baservice nyonso ya sécurité soki basurveillant babeti sifflet après honneur ya papa moto amona na lisusu na kati ya résidence te ezala epai ya bapapa conseiller ezala epai ya papa mfumalongo totika bango batala makambo oyo bazobongisa mpona biso makambo wana esilaki me pour le moment barapport ezali koya etondi lisusu koleka papa aza koyamba ntina 1h 2h du matin mais 4h il faut alamuka ata bino moko mpona epai ya papa général moye te epai ya papa mfumambanza epai ya papa Rigen ndenge moko totika bizaleli wana soki babeti sifflet topanzana baservice ya sécurité bobanga kochola na kofinga te me tosala mosala po bapapa bazala à l'aise banda lelo ndenge tolobi na pokwa soki bomoni bato bakoti na résidence bokota bobimisa bango soki résistance ezali bobengi biso bapolisier bazali basoda bazali mituka mpe ezali oyo ekobimisa bango sans distinction ezala bozali bambuta lokola ngai ndenge naza koloba totosana tose respecte kobanda na tongo bambuta tose respecte na kati ya résidence après honneur ya bapapa bambuta tose respecte topesa bapapa kimia po batala makambo oyo esengeli ezali soni makambo tozali kosala tangu biso toza kotia milongo tokei papa ayebisa bino ke non bozonga akosala yango te me aza kosouffrir puisque alati nzoto tobatela bapapa baumela bango babatela biso baprotege biso babongisa biso nakanisi toza koyokana oyo nyonso epekisamaki ndenge elobamaki awa de la ville akobanda kozongela yango na secrétaire ya ville sainte akobanda kozongela yango po ete tosala effort tokokana tozala position moko na kolanda doctrine na biso po badoctrine eza mibale te toza na doctrine kaka moko nakanisi toyokani bambeba oyo ekosalema lisusu te oyo bazali na makambo ya mariage ya kolendisa lokutakano ya 2018 elobaki boye bozalaka esika moko vendredi bokei na ville sainte c'est gratuit à part certificat bokosomba certificat ya libala c'est gratuit bokei bosenregistre pasteur atangeli bino fuka bundu kuna bakorale ezali te bahonneur eza te honneur ezali te na libala ya kolendisa puisque bobebisaki deja awa bolongola nde lisumu nzambe apambola bino soki basali ndenge wana esili dimanche bayambi bino basentela malikambo wana esili lingomba ezali ya biso topesa bapapa maboko mutu na susi ete nasala malamu soki papa alobi félicitation wana nde ozwi mapamboli mais soki papa aregrete tokozwa eloko nini batata na bamama soki papa solo ekutikala bele solo elukuta ekutikala bele lukuta tozali kokende